Bandeko tola la kate sans pour autant to sambela. Pour sans prière, tous les côté. Attention que au lembe outi musala sambela ta notre père qui est aussi. Sinon pas si. Mbote na bino bisika nyonso bozwami bozolo na magazine d'information générale otobenga bongo radio lokole masolo na chaîne na bino bolingaka Radio Lokole TV. Auto sengini bo s'abonner massivement pour avoir la Radio Lokole TV to beta kaka ba histoire vraie. Non seulement pour édifier ba nzambe mais pour édifier toko la moussa mémoire ya ba congolais nyos tout non seulement RDC mais aussi à Brazzaville pour tout le plus clair na batu nyonso bolobaka mangala na communauté ya batu mangala nyonso tout yango toyaka ba histoire vraie to tina mesa to expliquer bino boyoki bozo conseil esika ndeko oya kwei poyo okwea te ngai kombo na ngai Fiston Pelende tate SDK journaliste investigateur ya tongo tongo mon ami personnel commandant Anderson Kongolo de Djobour yo oyebi ndenge kaka tobandaka émission na kopesa matondo pe longonia na sponsor officiel ya émission oyo Yannick Kinia dragon de monnaie congolais mbote de Sikozali Didier Djenga Barabas Umela Yaya Barabas Ekofo ya mama Meta Mukendi Barabala toujours attendre le tokozwa lo sako lisolo ya lelo ewuti na Bez Valley. Bez Valley zali quartier moko awa na Johannesburg. Et puis si pas bandeko. Lisolo ezali nini tokena lo mbango pena. Pour sona tamingité. Ndeko apesi lisolo alobi tanga kombo na ete mais to beta lisolo ka pona ko édifier ba na Nzambe, pona ko lamusa communauté na biso ya Mangala. Ndeko wana abane ko futela to azala nuka pona na longo na ndako wana azaka atisiko na ndako wana. A futela ka chambre et pas failli moko ya sud-africain na Bez Valley. Asali kuna pratiquement 3 à 4 ans. Asana moi na yemoko ya muke il y a 6 ans 7 ans. Ba foutre la chambre. Ba foutre la chambre papa anda ko wana na 3 chambres. Papa na moi na ye ba na chambre moko pe congolaise mususu foutre la kawana et puis chambre mususu nde ya foutre la kawana. Ba fanda kana bango bien pour me la rater. Je crois que le Bez Valley déjà pour solo oyo mais bolanda kaka et puis si pas si bandeko ba fana na bango bien alors bi ça fait 4 mois ba ote ko mona siko mwana ya famille wana ya papa na mama wana ya mukola ote limpompo ayera jeune garçon na mwana pe ya muke quoi âge ya baba na ye wana. Moi si yango aye abana ko bela cancer yango azongi pa na bango cancer ba ki hôpital mo so ki hôpital batika mwana ya muki wana pena na ndeko apesi lisolo ya subanga bana bafanda ka esika moko so era kolia apesi pe mwana ne bloko kolia apesi pe mwana o wana wa sud africain bloko ya kolia bande ko to sangisaka bana te saka malamu te to tika mboka na biso musika to e awa na mboka mopaya oza en Europe, oza en Amérique, oza na wapi mais otikika mboka na okena mboka mopaya pona koluka. La confiance ne exclut pas le contrôle de balobaka. To ba parents, papa, maman za réveiller na bana, surtout mingi ba maman, bino oza na bana mingi. Tant ba sakana trop yepe ba sa ba église mo trop yesera ngobo église na te makena na église e ba na Nzambe ka congolais biso ba na Nzambe. Siko famille on pe maman on pas le barami non biso to sambela ka na ça peut chrétienne bale pas chrétien ba sambela ka d'après bango. Siko moi na bango wana o utaki limpopo ya ki ma de comme grave pe na côté hôpital do moyen te do talaka cancer. Cancer juillet ti e o sala ke non ndeko mo sha utali limpopo mama ya mwana wana mukedo ki mwana ya papa na mama lupangu wana akufi. Tango akufi et puis si ko pitopale et puis si ko bien te papa na regretta bi comment est-ce que na sambela Nzambe mais mwana ngai akufa ndenge ni do Nzambe wana wasambela Nzambe lokuta à partir lelo ngala zongeli musala ngai ya ancêtre ko sambela mama bokoko na biso
alors que on mende matanga pe sili ba kundi bo eleki na normal. Ce que ça fait que ce que commis chaque fois na pourquoi pour ndeko apesi solo abi moi à côté comme on a ça prière na ya, on ça ba prière. Oh. Vous se rappelez là-bas qu'il n'a pas on a ndako wana parce na des congolaises. Moko afuta la chambre msusu wana, moko msusu afuta la chambre msusu. Bon, tellement pe utaki wana avec maladie, akoba ko faire le presse en hôpital, tu as sur 3 mois en hôpital dogi. Ba wana ba ko la koko na bango moi si y a pas de problème. Koko na bango mbal na moi si. Ce que comme que chaque boutou wana siko deux congolaises va se concerter. Ndeko apesi li solo na congolaise mswala alors fana yemoko. Abi même ko na solo to bando to bien te wana congolaise sa yemo na mwana te. Na solo to bando to bien te. Mais bando to l'autre dans so la comment na comme l'autre bando to wana so la muki mwana papa lupangu. Pof abi fenêtre na za libanda za inda kwase na best valley. Ba best valley za banda kwase abi aso mona papa lupangu ne osa ba cérémonie na lupangu aso ba lupangu aso mona ngobena bien te. A tout le sigo om so na mwana. O apesi so la bio mona ngo tabiteka na mona kate. Siko oyo koto msusu prière eleki makaso na mwana ya sambela trop papa wala wali ko menacer abino na mwana soko sambela trop na butu na tongo papa na yo betele porta alubi na esa kibino makamanzambe na bino awa tenga mwana nga kufi na lingisu makambu wana ya kosambela tenga na songeli bokoko oyo fala pongo na ngai makaba kosambela sala awa te oh ba bisi me papa soki kosala bokoko eza vie privée na bino biso to mesina kosambela biso to gotika kosambela te pona mama bokoko oyo yiwana abina lobika ndengo wana donc moins compréhension et côté harmonie o bazaka na ngoko ala wana eza susuti siko ça fait que serre mususu wana ofana chambre mususu wana ya congolaise ayo kozo matanga na Congo ka ndezala ba bengi ende kwa kufi ache matanga pela ndako ka ndezala ka siko ba sengi papa lupangu est-ce que pour boyer on ndezala ka soko futi la chambre de salon na yo nyoshi ofana la chambre salon su salon ezali eza ya mkolo ndako ba sengi siko papa mkolo ndako wana est-ce que possibilité ezali to ya papa ya na salon awa papa ali bosa ndima ka ndimi tant papa baye ba fani ba hotel sa mutu ba pasteur baye ba sala la prière mais terrible après prière wana tonga papa ba kei papa wana tombo ki akosakana tabino ngana eseke bino mama prière awa te boso yo ka te bo sala prière ndako nanga na eseke bino ngana songeli mama bokoko ba mona linyango te ngana bino to koyo karate yoka le solo bandeko banda ku ya kosangisaka oyo to boyite bandeko so possibilité zate ko za chambre za na Europe za na oramboka zo chambre première mais vie de prière et ça la toujours surtout ba maman distraction dans la tête to ka le solo siko sero akomena matanga na moni ke mabe abi ngatu kana fin du mois na so bimana ngai il se fait que siko fin du mois to le ka oyo passé sero na bimina ati chambre ville siko sero op asa na projet ko bimeme na na ji possibilité peut-être abina so no 2 mois et bongo na ko bima. Vous vous rappelez na sekibilo que moi no amuki o mama na bango to akufi la cancer wana atika na lupango pa ko na bango wana so ba sakala kana mo na ser o azalia to ba osakana so moi no mama akufi abandi ko tuna mo na sero oyo mama na nga akufi mama na ope akufa mkonini oh moi ne pêcher moi short de pour la tout ne nga abeti moi karabandi ko sakana siko mama na bango ko yeba ngonde ni mandeko to surveiller bana surtout ba mama atata to na bana parc bana ba osaka na parc to contrôler bango so ki parent bo mi mwana yo te mutabo mwana za kati confiance za la kati to yaki mboka pour minga koma ngana linga ba congolais te ngasa la kala camarade bikolo ngaka camarade ba nigérien ngaka camarade ba togolais ngaka camarade ba français ya ba antillais ya ba pakistanais keba tala mwana niveau mukende mwa 7 ans azotu na muninga na ye ngama mala nga kufi yo mama na pa kufa mukoni nini e comme ni kelemba to ndinga nini mama na kufa ndinga nini siko mwana bepesi bien te taba siko sakala mwana tanga zongi na ndako na chambre mwana fandika mama mwana bapesi bloka olia alingi bena olia te mwana ako état de soko mninga mususu mama remarquer mwana ya sasu ndinga sala ite atuni papa qu'est-ce qui ne va pas mwana olo bate qu'est-ce qui ne va pas mwana olo bate ti mwana olo ba maman
siko so yo kufi ngana otika na ndenge nini. Oh mama yabisi mais ngana kufa pona nini. Ote doki na kotanga kombote abilo mwana basakana kana ye o mabanga kufa ki abagino ndenge mabanga kufi pe yo pe fo okufa. So ngana yabisi yo kufi so ngana otika na ndenge nini. Tala niveau ba ndeko. Mwana ko yeba makambo wana ndenge nini. Ba parents tout ça attention ici que dotika bana basakana. Quelle famille vous fréquentez? Nanda kokoti. Soko kokoti nanda oui mago futi la chambre bandeko. Chambre eza territoire na yote osala ko ambassade dans ta pays. So paka makila ma Yesu sika wana. So paka makila ma Yesu. Soki ata monike moyens raté benga to ba pasteur na musika ba osama na téléphone. Ba to ka ba Benson Poutou ba ali wana. Ministère de délivrance. Ba porte Charlie Moubiala, ba ko de la pour la téléphone. Mbote, na évangéliste Adolphe, il y a une église apostolique. Azana matea ko sakarate évangéliste wana Adolphe sera otea. On s'attend dans le pays du cœur. A tout ça qui n'a pas mi kumbe belé ba chaba penser sera pesi loba. Muteme komi kimia. Mbote, évangéliste Adolphe. Il y a une apostolique. Siko mama to ba yebise ndenge wana pesi bien te. Abi mais moi non on appelle ça que bloco na soki parana comment ko bana mwana ngama kamabwe. Na tu na mwana oyo na yebisa koko na bango to na sa ndenge nini. A se maîtriser kaka. A zipe mayele a comme siko ko éviter mwana na yeba saka na mwana wana et puis bloco na ko pesa ye a va pesa sous-souté. Entre temps papa wana chaque boutou. Papa wana chaque boutou. Siko ndenge muninga o abimai congolais ça de maki wana a pena qui est déjà et pas comme na ba zéro a zona la après ko sambe na bakasi ko a on appelle wana a boire à ceux qui baina on le plan en tout cas ça va pas bande ko siko le soleil bandi toyo kasiko ndeko wana après avoir moi na laisser makambo wana sœur wana aisinga papa fiston tata Sedek na lali boye. Siko na komi ko lota ke naza na Kinshasa. Bande ko daba fana continue. Oyebi ke eza kapena bien terre bo na yo ozana mboka ozali ozaka libande ya mboka o bando lota ke ozongi na mboka. Ozaka bien terre. Est-ce ça rende ngona? Ba pasteur bo yebisa eza la lango pe. Bon, bo za ko lota no mboka bien mais c'est comme yo lota mama bina mboka. Na ndipito ke ça malamu. Weson muila. Ya mama filo ba ibeti. Eza rende ngona. Yo so na Afrique du Sud. Olota au la Congo. Et ça bien te. Ndeko na abina la libo na solota que na zapa na biso siko na Congo na veni na biso. Na teremi siko bosal pongo na biso na otala na moni mu pepe moka ko sakana te siko na mu pepa siko. Oyebi mu pepa oyo na Congo o sa no o mu pepe makasi elongoli batoli bandako donc abina mondire. Donc batola ndako na biso elongwe na moni mama na biso na papa lali na bande ko balali na ndako na biso donc likolo za polele. Likolo za polele bande ko to sambelaka. Donc wana ba lakisi donc famille na bilo peneza la ngodo passoir mais pona biso ba na nzambe. Ato sali ba mystique ko abna batolo pele longwe o mona siko bna doki to za couvert. Na makila ya Jésus Christ. Au moins la bra donc na lali mesikoyo ba fini nga bra dre pembe to likolo makila okokate li solo za pasi na ba spiritualité na kati mais to ko bete yango po émission oyo radio lokolo ba solo na radio lokolo TV et ça ouin na makila Jésus Christ ba pasteur lokolo ba pasteur Benson Poutou ba chaka maboko lokolo émission oyo apôtre Charlie Moubiala ba chaka maboko na émission oyo évangéliste Adolphe ça me rappelle une émission yo pende ko siko zali s'abonner na radio lokolo TV pour ça ka émission moko to kuta na rapport beta ka solo vrai pour na ko différent bino ba na nzambe na ba ko pene communauté de Mangala et puis si passe siko ndeko ata amoni pa na bango bande ko na ba lali pe na bien me libanda likoza ko fungwama ata na mpanti boye amoni mwana oyo ande ko esa mwana yeye mama bino akufa mukolo nini siko mwana wana azofula mpepe donc mpepe mwana wana azofula siko yango ne longoli batolo wana ki epesi panique donc ebuluma na caractère osakanate
Yesu ta moni mwana wana ayemba nga beti mbata abandi ko gangela mwana wana yo okokanga ite comment se fait que yo en Afrique du Sud ou en Congo ou refura mpepe bato na biso mbata efunguma ndengani toi qui tu es okokanga ta mukete okokanga ta mukete abisikota na sutuki na pongi ezaki ya tongo na sambeli siko na tongo siko na moni pa tita mwana na kido mwana so na bengi azoyate na bengi azoyate siko papa lupango siko eleki moi quelques jours papa lupango siko do bako pena indifférent au sakarate na mama lupango na papa lupango loki to so yoka na susute ngana abi so na vandia wa liwa na esi bangono na fin du mois na obima na fin du mois l'autre le 20 siko fin du mois siko abima annoncé bango obima na fin du mois oyo ouais ça qui ba les 15 je crois pour le solo après ça fait 4 jours et puis si passe tant que on obima donc ba multiplier abi bon bima kaka bino nzamba na bino lokutana bo ko kanga ite wana papa ko pa mta loba mais to ko wote na ndenge nini to ko wote na ndenge nini habité po biso boko na biso doki et ça rango bitumbe azolo ba clair mwana nanga kufaki batumbaki na moto batum supe loki ba ozika kaka na moto papa alobi ndengo wana ndeko na mwana ngo na bien te tellement ça na fait que yemo kaka na mwana yi papa na papa to mobali na bocha mwana wana bakabwana kina na Cape Town atikala ka yemoko na mwana yi wana so aketika mwana crèche ya ke musala so ya récupérer mwana donc insécurité ko tandako yoka siko lisolo ndeko lisolo ya lelo penesa ma prière il faut qu'on l'aide dans la prière wandeko ko sambela ko la kate avant ko la kate so ko sambela ndeko ata notre père qui est aussi tika kaka mbetu na yo chambre na yo et siko za ina maboko ya Jésus Christ sinon te mawatru alors oui et ça dit quelques jours papa Fiston naza siko na cuisine nazo lamba ezaki ba 15h pardon ba 14h na la masisi sapona ki nozo mwana na crèche na fandi kaka boye bande ko audio boko limisa na audio to kata audio pour o ali ko continuer émission landa biso na YouTube pour o continuer ngo alors oui papa Fiston na fandi kaka boye na oki moi bien te natali boye milinga etondi na ndako na kuisisa la milinga tsola kozika mais sola kozika oyo ewiti wapi sola kozika oyo ewiti wapi milinga oyo ewiti wapi abi apena oki kano na oki kano siko na poche nanga pouf tona tande siko boye nzoka milinga onga na omona ezobima na poche na ngai abi pesi passe na mona on dirait somme moko boye na eso moni nini abi papa Fiston téléphone nga azaki nango nzoka ezopela moto lo milinga téléphone nga ta poche nanga ezopela moto atene foto mo yango bomoni wana téléphone na ye ezopela moto mode peleki moto ezaya kozika nenga ya liwana ngala tunie mendeko tanga tuneli nga foto la kinga me téléphone ngo eta téléphone nini comment si on lié kozika ya téléphone na makam o ba spiritualité zo mona téléphone ngo ya téléphone nini ponga na yebike Samsung ndeso Samsung bodo ta Samsung mowe e bane kozika bo ezika sa tami tukarabi téléphone eza téléphone nini na o tele sanga eza Samsung soki pi combien o ezika zika o baboya ki ngo ayesinga eza Samsung te eza Huawei so Huawei so pi très so pi fort so ki spinning so ba pini ni abino moye ba téléphone ya sika ute ko so mo ça fait soki un mois eziki yango eziki mais si comment est-ce que eziki ndengona bomoni comment est-ce que téléphone ekozika ndengona comment est-ce que téléphone bande ko audio to songeli bino
Sur le téléphone ziki fait na YouTube. Abi comment est-ce que téléphone ziki ndengo wana mais na poche na nga ezikite nga mo na zikite ba téléphone moto abi na zanga gina moyen ya kozwa dans un téléphone ka moko so na mi balé na nga na filmer wana ndenge yosika mi na bisi yo papa fisa bi milinga na cuisine ko sakana te et na poche na nga mais attaque ozika et lamba te zikite na bi gloire à Dieu. Et si que c'est impossible pour na bata mukili pas mais ça possible. Si on a couvert na makila Jésus Christ, ba ko tenter ndenge nyos tout et ko simba te nzamba ko protéger. Tala ndenge nzamba protéger de ko wana. Afin de pécier somo. Et pécier somo. Siko et loko ne sali qui a comprendre que ça ba j'ai batuana. Abina confirmer te mais là on se la analyse. Tangu milinga ne koti siko ataki ye moko na ndako na poko te papa lopango ye na mwasi na ye na koko na bango malamo ba ye ba bete les portes koko boni yo osaka bien osa bien oh atmo tu nga deux fois bon pour na nini qu'est-ce qui s'est passé o te me dirait na ba exhibition dirait ndako eziki nani a exhibino o te okika ndengo wana tala. Elle a vite compris que peut-être elle n'a pas confirmé pas plus la vérité peut-être téléphone wana net a reçu à gaz nenga betaki moto wana il fallait qu'il gaz et pas ndaku ngana kufa na zika tone na yebite et pesi pasi abi lobi na ngombala moko na lukinda kundenge zabwe na tasu na ndaku wana te na longo na ndaku wana. Moi quelque chose de tikani oyo na kofa la sanda ko wana te et pesi pasi abi papa fisto beta lisolo na ngai o penye ba ndeko nyos tu oyo ya communauté ya mangala et sika to fanda to tika ka bana na bisote basaka na bana bapa et ça c'est pas bana bapa te hein ata na ndako sika bozali mama contrôler ka bana na yo zakala bango sévère. Moi nazolia nini akende pas voisin pour kindo babi paraît kindo kila ya Congo te kosi l'étranger comme makasi ko na Congo na France kindo ki makasi na Belgique kindo ki na Suisse na Europe donc États-Unis Canada Afrique du Sud partout et comme makasi au sakanati okoye baté na ba camarades toujours à l'étranger ah moi yo ozaki na o moi na limité au comme na Afrique du Sud na Europe to wapi. Okuta la camarade moko mwana ya bandal peut-être mwana ngiringi peut-être daka ndoki chebango okoyeba te to sangane ka sangisa bandeko bazaka no na ina voyage na nous na ina ke Cape Town to na France na ina ke Afrique okoti la ngana bana te c'est tant otika bana pa muninga na yo wana qu'est-ce qui maram o muninga saka na bana na yo yebi bande bele ba bebi ka ndengwa kotika bango pa voisin. Il n'est pas bon, famille, c'est la femme seule. Oh non, maman ou bien papa, au tir la yo mona bana. Éducation ba ezaka bien. Mais si papa na maman basali, basaka na renfort mo. Et puis si passe. Ndeko la ibeta li sona nga pesa conseil, please. Tala mwana wa mukia seta so yebisa mwana oya ngai, maman na kufa mukolo nini. Ponga mama na kufa. C'est ça qui dit kelemba. Basala qui dit kelemba. Bakuta ni wapi? Comment c'est maman akufi oni maman muninga pe akufa bana mikende ngona ezalaka association te ya yena na koko na ye et puis si passe bande kuteka ko peine bino teka ko peine bino ko fungula bino mémoire bande ko mangala nyoso tu to benda ka bana matoi ata na classe sika ba ko ne classe yeb sala mo na lunch box. Yebi se ata mninga pesi ye bonbon na classe azwakate. Soki mbongo ezate problème ate moi na ke classe azongale laisse moi na tongo va ake de classe. Expliquez-moi na maman papa on dans la situation moi bubulu hein que de classe oye okolia fufu. Moi na yeba ke kolia pa ba voisin za mabe. Moi na yeba ke muto akokabele le côté. Et ça mala muté. Heureusement que moi no ya mayele oyo moi no za mayele ya ko betela mama na bango mo so abomba mwana mutema na beteli mama te elinga osa nini
qui est peut-être la chambre sud-africaine wana akopesa eloko. Oh non, ndé maman na kufaki, pour maman na kufate, lié loko yo, peut-être qu'on a chance. Moi on n'a pas sauvé maman na ye, allez peut-être pesi loko babe. Et puis si passe. Et puis si passe. Et diga en vumbi papa na plan midi, batte la bande. Maman a battu la bande. Clever. Merci na bande connaissance pour la rabiso na radio le TV to 5 na s'abonner massivement. Ndekota la biso ceux qui conseillent to émission et tout yo tinda voix to retenir concerné pour fortifier pour pesa makasi. Et ba conseil na bino et pesa ka bande ko makolo masolo pepele kimia. Ato pesi conseil pour la kolo masolo ta on de comme ça ko tanga ngota ko yokango et édifier bande ko belé bo sunga. Polydor Matumona, Sisabidimbu, Congo Central, Mbote, Tala Lelo, Bate la Bana. Bate la Bana. Papa Tembo, 5 étoiles, Bate la Bana. Tous s'abonner massivement à la radio Lokole TV. Bote la soba j'aime Kuna. Au fini, au s'abonner, au fini cloche à notification. Et puis au like vidéo, au vidéo vanda. Elena Garcia News TV, batte là-bas na maman. Et là que moi na liaka, il faut contrôler ka. Ok là-bas na parc, contrôler bana. Benda bana matoi. Pour ça ama kam ya biso non batte mangala, ozala angolais, ozala Congola Brazzaville ya biso Cameroun. Mutu no sa alobaka lingala, penyeye. Ndeko alobaka lingala tele émission. Translate la langue azoyoka pour apenami pour ça mystique. Comment yo mutu moye na mboka ngazala kala ngaba camarade ba congolais te ngaba camarade wa ndibu kaka ya ba botembo ko yo osamu ndibu osa congolais te. Na lobide que non, tous a confiance na ba camarade ba congolais non. Na boy pete ke bosa na ba camarade te camarade mais et kenge luta. Bana nyos tu ya Witbank mbote na bine sika bozali. Radio Lokole TV ne mankam. L'isolo on doit être binu ya ndeko oyo mwana 25 ans abomaki papa wana na Cape Town. Merci na mandeko oboto pesa ba don, merci na mandeko oboto pour soutenir famille wana. Donc merci, nous sommes de cœur avec vous. Toujours continuer l'investigation. Il paraît que petit wana sécurité immeuble wana o papa wana o boma qui a fait eza immeuble accompagner sécurité wana. Donc compagnie sécurité wana, il faut pas dédommager famille wana, mais tout ça la investigation, tant que on précision, donc on zonga les sous pour ne pas savoir nos détails. Micho Tambwe Koko, Oumela, Yone Mankambu. Respect mon vieux propre. Il y a sa peur Micho Tambwe, Oumela, Yone Mankambu. Tijolo Chombo, ya Mama Fra, Mbote, héritier du trône, Chibwabwa, Mbote, Salon Hilary, na Rosentenville, ya Fondation Monzali, Mbote, Tokutani sous lobby, pour la numéro sur la radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.